Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo. Me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Umela Mama wongo la reine Omba la reine mama Mbote mama. Mbote du parando. Vraiment pena bato baotala yo bakoye bakombo na yo. Ouais, comme on a Mika la Barbie, donc voilà. Bon, Mika est que moi mboka lelo Kofi ba condamné 2 ans. Artiste monene bongo. Ezo sala onde nini yoko bakisa na makambo wana. Bon, premièrement, pour Nalikambo Kofi Olomide, ils appellent dossier moi ils allaient à moi calais, malgré ba yo condamné Mikolo. En plus, ils sont condamnés en France, non? Ils sont en France, ils ont pas n'habitué vraiment. Ce que ils qui a ça là qui en gros na bana basi parce qu'il faut honorer basi. Ce qui a ça là qui on a bana basi vraiment azo mérité et loko a ça là qui mais ce que ils que non et c'est le mot quoi ça là qui tendenge tous autres là déjà na ba chaîne ba YouTube bazo lo ba ke eza yemoko lobby bien eza na mutu moko parmi bango ba artiste ndé ba a monter loko wana coopérer na ba danseuse na ye ba bimise loko bon mais ce que ça bon côté a se présenter na justice comme ça bazui batali makambo so ezaki azana innocent ndenge ya zolo ba on a problème ezate parce que là total qui même ba témoignage ba danseuse ni musu balobi ke non ezalaki nango bongo te mais ba misu balobi ke asala ki bango bongo vraiment mboka mundele ba valeur à moi si hein mboka mundele ba valeur à moi si justice ka esa musala nango quoi voilà. Merci vraiment pena papa yaka lelo totunora ma monsieur Kofi Mbote papa Mbote di parando tokoyeba kombo na yo kombo nanga Adeli Kivenda. Adeli lelo oza garçon oza boga lelo mambotali artiste na bino leader na bino Kofi Olomide ba condamné pour 2 ans atake yo mwana mboka olobine. Bon précisément Kofi a leader na ngate Kofi azali musicien congolais autre biso yebi ba condamné pour 2 ans ba faire ma bé abando ko sala parce que la justice a zobaté pour ba condamner donc ça se fait que azalaki coupable donc ba que aza coupable na affaire wana et dès que ba condamné que aza coupable que a séquestrer bana batu na poto et puis à force ça comment on appelle ça ba entrer en France illégalement donc on wangulu na rata France illégalement donc il veut dire que Kofi est condamné aza prisonnier et dès que Kofi tu vois que le espace aérien en France pour aller condamné à force ça illégalement entrer à Batunarata France. Il y a un ba condamné na ba fait na mabe mais tant qu'un artiste congolais non souhaité que après wana azana moral au rétablir son marmé normalement magi ba fait na mabe que toujours conseiller à tika soit continuer à tika pour justice et kangai. Lo ni nezo sala pena ke yozo ozo ndima pena ke ça il y a vrai et lo ni nezo sala na katu ti omoni mundela condamné mutaza zo baté parce que le droit l'a condamné n'a pas fait à salir mabé ba porter plainte mabé ke ba ki touché na ba séquestration dans sala bango bano kangela bano bandaku bano lia pété 2 fois yango ba ko porter plainte contre bango et puis mikolo ba lutte ali contre violence contre la femme violer raté que aux moi si par force moralement ou violer moi si il y a violer bango moralement mais homme sous na yibité mais ce qui est sûr Kofi est condamnable alors ba condamné Dieu merci justice ali musa nango et ça va. Merci maman yaka vraiment aweza mingi pour na mambo ya leader kwatakora mbote mama. Bonjour. Tokoyeba kombo na yo. Ruth Mpeti. Ruth lelo tozota l'artiste leader Kofi Olomide ba condamné pour 2 ans etake yo mwana mboka tozape na mwa ba femme olobine. Pour nanga na kokolo bara que ceux qui exactement befi waniza ya solo tellement que tozape na moi de la femme il peut à mériter donc ils ont kambu moko ya bisoté ils ont parti à France ni ba justice à France ni tout et causer problème voilà mais nazo singa lisusu na ba danseuse wana parce que ba danseuse mususu bazolo ba que non ezali
fondé bamsu bato ba que non ezali vrai mais ba danser au bino bo porter plainte na musicien Koffi Olomide ce qui est que eza faux en tout cas vraiment Nicolo Labino et moi bien té tout le bara moi vérité mais ce qui est vrai que Koffi a ça la cabon un peu de conseils à tikango parce que depuis ba tozo ko la tonde pe ko yo kango déjà mais tisiko tozo continuer ka ko yo kango mais donc bondo yo ka pena ke Koffi a violer bana basi. Bon, de toyo quoi, il paraît qu'en a danseuse naïe, na ba maison naïe, na ndaku naïe, bablo mo boya bongo. Mais et ça la cas de vérité parce que la vérité était vraiment Koffi Olomide un musicien grand artiste congolaise na mboka na biso tel ka bablo ka sala et belé le loi qui est 2 ans dans la prison moi chômage des autres orchestre anétique ananan. Merci vraiment maman Yaka. Mbote maman. Mbote Chifarando. Kombo nani? Grâce Tilulu. Grâce Tilulu, lelo tolo ba mamba kwa takora, lelo ba condamné pour 2 ans et tageyo journée moi ya ba femme, makamnyo sur ya basi, lelo peso ba condamné eza pour na bino basi, oloba nini pour na makambo. Et ça la passe Koffi Olomide. Mbote papa. Mbote Chifarando. Na epena ko tuna na bokasi ya la reine Omba Nzambe ya ba mama, na tuna ndesko mambu ya Koffi Olomide. Bakatelier des ans, état qui artiste. Et ça lion ndengeni. Bon, ils ont très nouvelle, ils ont nouvelle à ma puisque mon artiste est mené le roi Koffi Olomide, bakatelier déjà 2 ans à prison. Bon, heureusement que ça na Kenya, n'habite ceux qui ba yo kangele awa ou bien soit dire qu'on a mais à mawa, ils a passé. Ils a passé comme mon artiste a munene le roi Koffi Olomide azwambano ya boye, voilà tout ça là a passé mingi. Est-ce que yozo ndimango pena ke Koffi Olomide koki ko violer ndenge bazo kosela eba makambo wana? Bon, moni na cause la partie pritaire na côté la mopa au mona peke esimbite na côté la pe ba fille mona peke esimbite ngana opesa ka conseil soki kezaki salama ki bongo eza mabe makasi soki ezapna kezaki bongo mopa wa ozaki ko sala eloko wana eza mabe makasi moni basi futo pesa bango valeur moni basi ba mériter le komotro baba tosakana na bango penalty do faut ko tombola moi ce ko pesa valeur soki ezaki bongo vraiment eza passe soki pesa ezaki bongo te eza peka passe pour bakosela mutu makambo te. Okay, simple. Merci vraiment la reine Omba na otambula kaka retourna kama mamba kwa takora faut yeba vrai vexo boye belonga na émission Chifarando la reine Omba automatique ba mama vraiment pena mama Emerald libanga ya talo na otambula ka na mamba Koffi Olomide na yeba vrai vexo c'est bon. Père ma pena la reine Omba puissance ndezo otambula partout a eza mambu ya kwa takora na yebisa ki na tuna na yoka batu ba yebisa biso. Mbote papa mbote ndeko na se kombo nani kombo na nga monsieur Isaac totambusa micro sur Koffi Olomide leader ya mboka na biso musicien abetaka déjà bino motu bolandaka ye lelo bakatele 2 ans pona makambo legal kala wana bakatele 2 ans siko pona ba femme yo lobi ndeni pona nga na monongo eza normal parce que soki mutu asali mbeba il faut l'état zoyer eza na normal ba mabe na asali yango ne bimi na poisa parce que 9 jours de vol 1 jour d'attrape yango ne bakangi ce n'est que normal il y a sali babi na siko na na côté là est-ce que ezapena vrai yo confirmant que Koffi asala ba mbeba wana mais yango na balobi c'est vrai pour bakangele yango pour ce c'est vrai te balimba bakangele yango te parce que soko za innocent oyebi le côté oyebi le côté metango oyebi le yango na bakangi ce n'est que normal tant autant pe habillement ya ba danseuse yango bango moko pe bakoma déjà mabe. Et ça la gondenge ni tango yo pozo tala ka baona ba parler bango mo pe ba danseuse ba se comporter bien te. Non bazo se comporter bien te ils a monde bango ba koti monde non ezala bongo mais ba musicien ndele ezala bongo wana to côté bango te ezana un problème te ndenge basaka na monde na bango ce n'est que normal mais ça te so mutu alati bongo au monde sait pas si osala bilo moko ezala raté yango wana tozolobela kozala mutu azolata bongo parce que eza bien moko boye non eza scène nde esengi alata bongo après scène balataka bongo te. Merci pena la reine Omba landela makambo tuna tunaka papa ya oloba Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatique ba mama la reine Omba mokonzi ba mama la reine Omba Chifarando denju sarela kisanga nzela
emekasaka merveille mila mama wongo ya mama mama la reine omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela mama wongo la reine omba la reine mama